Semaine oyo bandeko ba kidnappé 6 personnes. Dans le bateau 6 ba kidnappé bango na semaine oyo. Bateau oyo officiellement ba média ya ville ya Kinshasa na ba commissariat ya ville ya Kinshasa bazali informé. Et bongo sikoyo bateau bazakaka na ville ya Kinshasa nano ba porter plainte te bazomona ndenge kobanda te bazoyeba pe te soki moto na bango bakidnappé to ye moko akimi ndako bazovivre ndenge nini. Tokei sikoyo na etandi ya République démocratique du Congo na semaine enlèvement ezosalama combien na mokolo ya bana ba papa ba mama ba jeune fille ba jeune garçon. Bandeko danger ezali kutu makasi ezaki kaba na le 32 kidnappeurs obakangaki tangu bango bazalaki libanda. Kidnapping ezalaki kamwa contrôlé po bazako welela pe terrain na kati ya Kinshasa, s'il vous plaît. Mpote ba papa ba mama bandeko mpote barando na barandonnette mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mpote ba jeune garçon na ba jeune fille mpote bana mike na ba bébé mpote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko bozala sir pe boyeba soki kidnapping eye makasi boye, soki kidnapping emati boye na modèle oyo ya makasi boyeba bandeko bondimela ngai ezali manki kaka ya sécurité te ezali nde parmi batoyo batielaka bino sécurité na parmi batu oyo bazali ya minene na mboka na bino bazali na mbongo bazali na makambo nyonso bango nde bazali koorganize kosala makambo wana pote ezala makasi boye. Izaki kaba batu oyo asala na bango bakopo wana bakanga bango te ebele na bango. Ba big boy bakanga bango me ba chef oyo bango mosusu pe bakanga bango te. Pe parmi kaka ba groupe ya ba big boy batu bazali. A part wana ba groupe ya ndenge na ndenge ezali na batu na bango oyo bakinapaka pe ba oyo batindaka ba commanditaire. Yango bandeko soki na kati ya ville ya Kinshasa bomoni kidnapping eye ebakisami makasi boye eye monene bozwa yango na maseki te ezali makambo ya somo bolekisa ata moke te soki bazokidnappe bino kidnapping eza kosalama bozala se bandeko ezali likambo ya somo mpo na bino peuple bato bozali sans défense mpo bapolisier bokonte na bango te na makambo etali kidnapping. Nakanisa bomonaki oyo kuta ezalaki kidnapping te journaliste ya mwana mwasi ya télévision pe babomi ye
babwaki na balabala mpe bato bayebi ki akendaki kokutana na baninga na ye, bayebi mpe bisika akendaki, ntango mpe basololi na bato wana balobi azalaki awa, mwa matata ebimaki ya simi nzela ake na ye. Mpe na ntongo bamoni ebembe na ye, tina 2h du matin azalaki en ligne. Donc différence kaka ya 4h du temps ti bamonaki ebembe na ye, kasi la police na bino ezokoka kopesa bino résultat te, solution te, ezali kolakisa bino eloko moko te ata o bango basali oyo bango bakomi rien du tout. Bokonte kutu na aner te, aner azali wana pona kokanga bino soki botouche gouvernement to bozali na complot moko boye contre bato oyo bango balingi bozala na complot te. Yango wana peuple bo se protéger, bo mi batela, bozali 80 millions d'habitants. Bakinaper bazali ebele. Kuna pe bachanzaki chef ya la police ya ville ya Kinshasa, bokanisi changement ekokota. Changement ekoti te, ekokota pete. Pourquoi changement ekoti te, ekokota pete? Tout simplement parce que chef ya la police obache yemoko alobaki pe abimisaki yango na munoko na ye ke bisika oyo azali kosala oyo azali kosala azalaki deja wana mazalaki nde na sima ya mo général Silvano Kasongo. Donc azalaki adjoint na ye, azalaki kosala deja makambu oyoyo tomonaki n'époque ya Silvano Kasongo. Donc elingo loba tango bazokanga bakinaper yazali na ba même soda na ba même batu bakangi bakinaper. Donc bozela te soki ye akosala exploit mosusu akosala kaka makambo babanda kosala akokontinue na yango kaka nde na miso batu na mokonzi ya la police ya ville ya Kinshasa elongwe mo Silvano Général Silvano Kasongo muluba siko ekomi mukongo wana kaka mudesali changement eloko moko ezate na kote ya la police. Mais côté bakinaper en tout cas babakisa mebele preuve yango wana kaka mukolo bakanga Isaac Kabakaba balèvement et continua. Eza ko continue tina mokola lelo botala neti na semaine oyo baleve 6 personnes. Na 6 personnes ango bakisa mwana moko ayebani te soki azali enlevé to enlevé te ya muke yepe abungi eza neti 7 na semaine moko na ba oyo ezali informé oyo ba formé ba informé ba autorité na kanisa bandeko ezali makambu ya masekite yango wana botelema bobosana makambu oyo etali élection soki bokei bovote kaka oyo azali wana président Félix Tshisekedi po batu oyo bokovote bakosala eloko moko te pona bino soki botali maloba na bango bazoloba nzala bazoloba dollar mati bazoloba bakobongisa banzela bazoloba Kinshasa bopeto atuka makambu wana eza makambu ba chef a quartier bakoko lobaka bakonza mboka neti zai bakoko lobaka ba makambu wana lisusu te bakoloba nde combien de militaires bozana bango
formation ekomi ndenge nini, position eza ndenge nini, pona botake banvahisseur o bazali na leste, pe na kati ya pays, pe kobimisa bainfiltre o bazali na armée na la police. Eza likambo ya lisolo te, baza ba chroniqueur te, baza ba journaliste te. Nakokamwa pe te soki ba député, ba ministre, ba mesana koloba, pamba te bino pe na kin, bikolo, bekole, ba institut o bokumisaka na yokakawa, na réseaux sociaux, na tanga na Ifasi, na tanga na Molière, na tanga na Masamba, na campus. Na monaka bisika, bolobelaka, bosomite institut, école scientifique, na monaka bisika, bolobelaka biochimie, école ya ba chimiste, oyo kobimisa ba munganga, ba ingénieur, ba savant, bato bako créer biloko boza nango besoin. Par exemple, na monaka bato babimi ingénieur, asali fusée, abandi kosala étude ya plan pona espace, soki bakenda sanza na yebi nde baokendele te. Mais moi, geste oyo asali wana ekoko servir nde pote boza na bibundeli na armée, bosala kango bino moko, orie fusée kende likolo, ekokende mopanzi, ekosilisa bangunia na facilité. Seko bato bongo, bo développera mayele na bango te, or que pays eza na besoin ya ba scientifique, ba chimiste, formé, pe basala ba œuvre na bango kuna, bango balobelaka bino ngo te. Nombre ba soda o boza na bango na armée balobaka te. Ba oyo bazali, ba commando ya force spéciale, nombre bazali balobaka te. Ba âge na bango batangaka te, pamba te, baza na eloko kopesa bino te. Pona sécurité na bino baza nango te. Pona sécurité ya mboka baza nango te. Kobanda na sécurité ya ba maladi na bino. Ba traitement na bino eza na maboko ya bapaya. Ba mapa boliaka eza na maboko ya bapaya. Bibundeli bobundaka eza ya maboko ya bapaya. Mafuta oil bosalelaka eza ya maboko ya bapaya. Basavo bosokolaka mingi na maboko ya bapaya. Sikobla biloko ezanga tina, bino bokoko salango. Bakonzi na bino soki bazolobake, soki nga nazwi pouvoir na kosilisa makambu, bazangisa koloba te, na kobenga b'investisseur. B'investisseur yango babengaka autrement dit ba commerçant. Siko bino pe buzobeleka na makambo ebele ezanga tina, ndenge na moni Kisinjora avandi, baza koloba na leader Amis, awa na kati ya kin, bendie bazotonga, ba Pakistanais bazotonga, banini, d'après bango bamoni wana, investir te. Ko investir eza kotonga te. Tango bapaya bazotonga na mboka na bino, bandaku o bango bakovanda, na basi na bango to bango moko, elakisi bino bazobenga na bino, nesika ya kitoko baza kotinda bino, nesika ya mabe lokola basoso. Sikoyo nesika pe bakotinda bino lokola basoso, ekoleka neti mikolelekaki na maluku. Muke muke bakoteli batu na ndako, muke muke basali porte à porte, bayibi na kimia nyoso. Alors, pamba te bazo sangisa bino, lokola basoso, bino pe bozo sepela, bozo benga bango, b'investisseur, tango pe bazo tonga bandaku, bolobi tala kutu bango baba paya bayawa, baza kotonga tolanda exemple na bango. Exemple moko ezate, foko pekisa bango kotia limite ya kotonga, pamba te bino boko kende, na babisika kovanda lokola basoso.
yango wana bandeko bako kinape bino pona koteka biloko nzoto bako kinape bino pona babotola bino mbongo babwaki yo bako kinape bino pona sacrifice humain nakanisa nga mutu nazolo bango te botala na Afrique surtout na Nigeria chaque semaine bazo bwaka batu na balabala balongoli miso balongoli matoi balongoli nini sacrifice humain ezande makambo ya mikolo yo ya kisi oyo ezopesama alors komitungisa na ope ndeko na ote soki bazwi ye ake na sacrifice humain kokamwa te makambo ezosalama na Nigeria na Congo pe salamaki kaka na groupe ya Big Boy Fashion propre mwasi oazaki sheri na ye ye pasali ndenge ba Nigeria basalaka alongolaki ye mabele alongolaki ye se na ye boyokaki yango bino moko na munoko baboti na ye devant ba juge balobaki yango yango bomi batela bo konte na la police te soki esengeli na kati ya bandako na bino bokoma na minduki bosala yango soki bakangi moko na bino pona munduki oya kufunda soka zaka na quartier botumba ye bozala armé na lobi bien bozala na minduki na bandako na bino pe bozala na minduki ya mike pona kotambula po bakina pere baza nango bino pe bozalaka nango pona sécurité na bino bo vivre ndenge ba vivraka na États-Unis bo vivre ndenge n'époque ya ba cowboy bo vivre ndenge biso to vivra na kati Angola moto nyonso azala bien armé nga papa robo nazala penza bien armé tina minute me tina mokila botika la malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama on a rosa ngisaote donc na ko le katisana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama on a rosa ngisaote donc na ko le katisana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na bakalina kelenge ya combat, Congolais TV, vraiment, maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na so JP Kiama, ta ay boss de boss ya nya ya danger, donc ba samta longo la zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.